Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Omoniango, José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mbote Nabino, mbote partout, Bokolanda Biso, na tolobe la vie officielle. Vraiment, Mboula Sika, Makambwa Sika. Voilà. Léonazana, prophète Ézéchias Mboukou. L'homme de la repentance. L'homme de la repentance totale. Voilà. Dans les autres, nous partager une mission. Et merci Nabino, ceux qui nous abonnés, Nabiso, vraiment s'abonner à tout la vie officielle. Et merci à Bato Baza déjà abonné à Nabiso parce que les autres sali 100 000 abonnés. D'autres aussi 100 000 abonnés en tout cas. Bravo, bravo. Bravo Nabino parce que vous avez Wana, voilà. Nous sommes malam, nous sommes mabé, tout partager ensemble Nabino en tout cas. Je vous dis seulement merci et nous avons pas pour Nabino. Et Baoube Bagoya Sika parce que les canis c'est ça que objectif de M. Zali, il faut tout comme 300 000 abonnés. Amen. Donc, bon s'abonner, belé na tout le la vie officielle. Washington, merci. Jerimbo, merci. Les grands pays. Voilà. Et merci également à Platini Chipamba, na Angleterre, Wana, na Zomon sous 1000 Bamba de Zurich. Voilà, Freddy Mesaki, Talaka Kayo. Merci aussi à IP de Gokao. De London, il a dit, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, big up. Voilà. Nazo Yambale Londres Lobiawa, Ézéchias Mboukou, l'homme de la repentance. Ndegonangangwa si Papi Gene, tolobe la vie. Bonne année, ba meilleure vie. Nazali, pas Moussalate, Mbobika Mpoko, Mikole Bele, Moussala, mais Papi Gene, Nazo profité Kolobana Batou. Mutuna bino prophète Ézéchias Mboukou Bolukaka ye po o eza maison mère Papi Gene gosani donc ye Papi Gene azalo ka mentor nanga mutako tsanga YouTube eza Papi Gene bino mombo ebi laisser partir mon peuple Tchatumba Kei Papi Gene a récupéré nga entraîner nga na koti na Chua Mboma Toniati boyebi ndenge ningise mukili émission Papi Gene bat balela ngoti lelo donc siko ndenge bande ona yebisa bino laisser partir mon peuple zongi bo bando zo biso une fois chaque semaine et puis na yebi ba o nyoso bolinga prophète Ézéchias Mboukou l'homme de la repentance bo s'abonner Papi Gene na informer au monde et olobi comme 100 combien on a 100 000 yebrande nga na bandi boy to comme na ba 300 000 calamité donc boy abino nyoso bokoto boyebele tozo c'est la bino
mutu nanga genie omoni toza to bomba malobate to boire ba fleur esika fleur eza mutu alakisanga musala ye papi na benga ke mentor coach nanga do yem t'entraîner o eza maison mère omoni maison mère batizo ba église arrivé ba uta catholique mo bobu so pe bo salaire kona na zongi nanga catholique donc na zongi nanga catholique voilà papi gen tolobela vie vraiment bandeko tika te nzamba pambola bino vraiment ba bonane na bino nyonso bana ya tolobela vie nazalaka moninga na bino te mais bozalaka baninga na biso mo na kata tolobela vie vraiment nzamba pambola ndeko nanga Washington les grands pays 4 fois grand prêtre mutuno Ezekiel soluka yeyo na ebike na WhatsApp mon Ezekiel sokenda fo émission zonga papi ke na zwa ki ba pele belé lobi ko na solo na garçon mo David na États-Unis na zwi ba pele Canada partout mais ndenge ni Nicolas zomo na tene kana bitono tozali na mabondeli pour 12 jours à la chaîne prière pour le décembre pour 2024 nzamba sa suma kambasika et puis na informeur tant to sala émission na baki ke biso nyonso babaku congolais nyonso soko lingaka ndeko na biso bostra besenga de tokota mabondeli na kote pe 12 jours à chaîne prière pour na bostra et nzamba yoki lo sambo na biso donc lelo victoire eza pona Yesu Masia donc vraiment victoire eza pona Congo nzamba pambola bino tokobeta masolo ngo me yamboto banda to bondela kolo to pambolio merci sou pona chaîne oyo tolobela vie merci pona papi gen pambola libotane Bible bina Psaume 37 verset 4 fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire pambola chaîne o nzambe na bi ke studio ya kitoko yo mutopesi occupant ngolsuna ba matériel bakisa suba matos pesa misolo finance fongwama gloire non nzambe se manifester seconde gloire 4 na chaîne otolobela vie ano nzambe bakisa suba abonné to komi na 100 000 bake na 200 000 300 000 5 000 même 10 000 même 20 non pardon même 200 000 300 même 1 million d'abonnés bakoma ebele nzambe 100 000 abonnés au multipliant au fois 10 bakoma ebele na kombo na Yesu amen amen. Voilà, prophète Ézéchiel Mboukou, l'homme de la repentance totale. Tout ça, là, c'est quoi? Oui, on n'a pas pigé. Na yambio lelo parce que au moment où Nicolas Lekiawa, na otego yambayo, au lobby, yo, au commune yo, au soutenir, ndeko na obostra. Ezala bongo. Eza bon. Tisi quoi ezala bon? Papi, eza bongo eza tisi quoi eza bon? Non de changer. Non, il faut changer pourquoi? Parce que toi c'est là où tu boto c'est toi sukunate. T'es kozonga sukunate. Si quoi non ngomini esindaki yo parce que to sola kompeka na nini tozaki na musika de la face à face bonanga yeba pena. Ngomini esindaki yo parce que déjà voilà. Ouais papi ke no moni muninga malamu bayeba ke na tanga pasi. Ndeko malamu bayeba ke na tanga pasi. Ngasi na mona lupangu mibale batalana balobana rate bapesa na même mbotete mais jour à matanga babimisi ba yokana eka jour à matanga babimisi ba kiti na bango ba fandiana donc même papa na kolo bembabi oh mais makambo bato basalinga nzoka bazala bodo papa na bazongi convaincre parce que babimisi tapi na bango ndako tapi ndako pena tapi rouge baye batiango bango bazui katafal babongi cela veut dire tant que bayoki mutu akufina babimi basali nyonso ba organiser yebaka papa zaki émotionné donc makamba twana basala papa na bi mais non nzoka bato na zo kansila bango mabebo nzoka bazana batu malamu donc omoni papi gen na lobi dans le sens que soki za yi fête tam suba bayate parce que fête ça c'est même babi matanga ou bien mutu so azana problème place ayebaka baninga malamu omoni ndeko na biso bossa moi j'ai compris que c'est un Congolais. N'ayeko mona ke ndeko na biso premièrement Congolais, deuxièmement azape mosala nzambe. Omoni baloba les linges sales se lavent en famille. Eza ba makam mususu singa famille lemba mekata na raté. Donc cela veut dire tout le monde a toroya ngo plus tard na continuer ngo, cela veut dire na moment to komaki loba fo za landoki. Pour le ba akenda prison ba ko kange. Papi gen, oyebi ke mukilima ba loba penaki mutwana za ndoki. Baolobozando ki baoloboa normal te siko yebsanga soki bostra nde on a biso congolais to longana makamanzam to ta congolais à quelle prison nana oganini yo oganini mais pour est-ce que votre bando c'est fait là qui prison ce que moi ipe ninga na pamba te c'est que ba trouver ki na makamo bo c'est que ba tona ba mona bossa makamo mabe ya mwa ba on va bien sûr omoni nalandi intervention moko po ngai batu batindela nga babia batu bakomika tala mutu no bossa lobi ko nazo ke mama moka moninga aza bakuka abia ayambinga prophète en tout cas mosala nzamba solo oui
abi na landa ke mission na yo olobi boye ke lokola ngana prophète na koti makambo quelque chose va se passer nzamba ça na nzamba sali abi nan to mona te ke niveau o makamba boss ezalaki que ba PC sursis ya condamnation sursis à 3 ans ils ont raté ba tike pe pendant 3 ans te ils ont raté misuku ba oloba 93 on y attend société préfet boyo ni ataso ville na comme na département na mais makambo nzamba sali na landeka langage mo oloba ki prophète lokola nga prophète na koti makambo nzamba osala effectivement un prophète ba comprendre que le prophète a un mouvement prophète ayoka molimo na nzamba ayoka batute prophète Esaïe nzamba tindi akende koloba na roi Ezekias a okufa abi na roi Ezekias a okufa bato ba yoki professeur que roi Ezekias a okufa parce que peut-être roi Ezekias a sala kerere a sala mabe pour nzamba frappa papi gen nzambe nga a frappa ngape nzamba ko frapper eza langage na moment on a minute les gars nzamba frappa ki ndeko na biso bossa to kota ngo pour moi berer pe salama yemo pa lo bien ngabi na be prévenir le ki nzamba enseigner ngebele na parti mo batindele nga babi tala mutu no bossa kutu yoana babi nzamba enseigner effectivement nzamba enseigner berer monsieur ezalaki a corriger tango Esaïe azongi ake koloba place ya roi Ezekias que nzamba lobi nanga okokufa te na baxilio 15 ans Bible dit Ézéchias roi Ézéchias avait plus que 15 ans parce que tant prophétie yé roi Ézéchias attaquaki prophète Esaïe alukaki mutatinde prophète Esaïe babi roi Ézéchias a fukami abonda bikolo na sali yoni malamoko nzambe azongisi prophète Esaïe que no lobana roi Ézéchias na baxilio 15 yango moni tant ndeko na biso bossa comme makambo moi je suis l'homme de la repentance musanza na yoki na lito inanga tango ekoki kende bondela pona ndeko nayo kende loba na batu ngam na tindaki yo loba kende bondela pona ndeko yango na zonga na bondi na loba kike biso ntotsa mabolongo et pona ngai eza victoire à Jésus-Christ quelque part ba condamner si c'est bien mais victoire ezali pona ni papigel tout nanga pourquoi victoire ezali parce que souci na biso ezali bossa kota prison te au moins soka kota ki prison c'est fini 3 ans papa yo mona ngo ezalia 3 ans 12 mois, 24 mois, soit 30 combien de mois 36 mois, et ça va te. Soit crédit à 3 ans, ça on sera au lembate nanzel. Donc ça veut dire, na sepeli, même ba PC 6, même ba kangie bilo ronyo so ba okanga, ils ont vanté de vanté ba kate men na sepeli parce que azongeli côté, azongeli musala o tata tindaki. Cela veut dire et si ka ya zala ki on abi nzamba corriger na makambo ebele, makambo epesinga leçon na se corriger. Donc akoya siko parce que premier message na ye alobi ni na ote ya message à royaume. Ana sepele na ome bakati place ezeki mukemta na la ni message royaume te na osa tuna lukana landa kilta dima na la na message. Cela veut dire moi j'ai trouvé que j'ai fait un grand travail quelque part. Peut-être Bible Binabiso, Babi, à quelque part les malheurs étaient si bons. Tant que Dieu parle tantôt du manette, tant que Nzamba lobe nanzela nanga, pour accoincer, moi n'en ai bossa, pour Nzamba linga abatune, Nzamba soit ligno papigé, soit ça quelque part ma au coincé, pour azongse nanzela, azamutu, il est imparfait, tous nous sommes imparfaits, personne n'est parfait dans mon kilo. N'ana ko saléré au bossa sal, parce que en profil dans le bano, ezana Ivan Castonon, oya Congo Brazzaville. Oui, bien, a détourné combien dans le Macambo 5 millions. Mais comme Azali a coté une association, il y a pasteur, il y a France, Bamindele, Bazoulier, Bavoka, il y a même la réseau social Lobani. Mais pour la biso Congolais, il y a un Congolais, ça a ennemi à Congolais. Mais tu gravé Macambo, Nazol, même Nanga, na Batunion, tu gravé, il y a Kassanou, il y a un Congolais, Brazamoura Lobion, même Mindele Balobion. Même dans le journal, il y a Paris, il y a France, Balobion, même dans TF. Mais il y a biso Balobion parce que nous sommes faibles. Mindele Bamoni que nous sommes faibles, mais Tala, Congolais, Brazzaville, pasteur, comme Azina pasteur, comme Bafo, Bakangi Minogo, les Parisiens Lobion, allez na tribunal te kunda le pain mais oya biso nga na sepeli kaka na niveau to komi nango vraiment eza victoire ba pesa ye sirsi ba botole nyonso victoire papigel pour azongeli côté ya azongeli ba activité na yebi na nzela ba activité ne o 1 million kotaki tamsu nzambe turo a opesa ye sous centiple peut-être tamsu 1 million za muke nzambe tamsu turo a opesa 10 millions na yebi na tout non tout parce que c'est important ba tout sangana tout na yo. Ouais. Tant que vous avez une décision, tant que vous avez une ça dit tant que vous avez attaqué Bossa, non, tant que vous avez attaqué Bossa,
parce que nakolo bango atewa neza secret nakolo bango te mais ça oui ça qui n'a pas derrière c'est vrai bon c'est que question de Zaboui pour ne pas donc cela veut dire au moins papi que yo yebi oza mutanda ya terre oyebi masolo kati tant to bombardera bato ya na nini ezolo utaka Talibana mutumoko obengo no ngai ndewo ya ndewo Blaise Manzambi boso matière yango boso good ba video yango est-ce que biso yeba même ya bossa ye moko pen ndewo na nga bossa pona so benge ndeko aza ndeko na nga congolais tolo ngana musala nzambe me ndewo papa eza passion mona mwana oyo boti bien ndeko no okapino papi gana ke prison va passer 3 ans papi gana nga déjà si ekomelanga mutu moko famille na yeba kota prison nazo ke notala ye papi gen nazo zonga et sa place moko bien té c'est bon et sa place moko bien té papi gen ba oyo ba nan ba koma na bandeko ba prison to bien na ba kufela papa to bien mama té ba yeba passion na té alors mutu na ngeza boy sikoyo tant yo comprendre parce que mutatinda yo comprendre mwana ça tant yo longwe na makambo wana obitete wazande bona sadi otali ba critère nyos to olongwe makambo wana mais pona nini sikoyo bakomi ko takiyo poni pona ko mangi sujet ya bakomo takiyo bakomo bano boye bakomo sadi bato bando yo ba makambo wana donc kimutema ba yo zata na préférence bon sikoyo pona ni na lobby papi gen au moni problème ezali awa moi j'ai compris bisonde tozaba tout à l'heure toto solano obi nga na komi na conviction pona ça likambo fo uta pana ngamo so ba retomber zo nga pana mutu soka ko influencer nga biloko na linya ngo tolo bien mutu soka tekeli o disque loba ezala net biloko kasa sali pasteur na so kaswane ya mabe photo exposé mais ça ba biloko musu moi j'ai compris lelo ezaka kokena nango vite fait na internet après sima papi ke no ebi ke na yo comprendre na moment moko tozao kangana penza sute poyo poko me mutako bima libande bla soki tozaki ko kangama no serande tam su toko me na niveau anate ah bon yo sande ona ngomoni oyebi yo ndngo protéger ngati bilo ni to sala kombe de bilo onayo ermo ba no abenga babandi ko le na bi papi gen longola ngoka olongoliam mais mutu muso so lo bi olongolo non olongola te c'est leki déjà ozomo donc cela veut dire papi gen quelque part ya on bengo coach parce que yo protéger ngami yo mto coach nga mondo oyebsi nga moni mondo yo et tombola ka mutu et bambisa pe mutu ya mwana vraiment surtout toi basala nzambe 2024 to meka ko changer ça veut dire poto ya ko exposer mutu na télévision il faut ba preuve la tangible même peu ba preuve ya tangible mais il faut venir papi gana epsio to sozongeli laisser partir mon peuple chaque semaine baba no mona epsio il faut dossier les garanties na ebi ke yoza ko le bureau d'études c'est alors question na ngezali sikoyo batika au calme pour comment bien sujet à tala parce que prophète a changé na ye tala a changé ba mo benga yo même bato benga ba komi ko benga ko na ba commentaire faut voir ba commentaire moko gut na mon Nicolas komi commentaire oh yo gut na zali a keno sa émission pas pasteur Bobo oh do boko mo tinanga pas pasteur Bobo ko ya susu ate que sa émission pas pasteur Bobo yanga lo bisiko pona nini acharnement makasi ndenge wana. Acharnement makasi, moi j'ai compris que c'est la haine, c'est la jalousie. Donc moi j'ai compris, biso ça la émission tam sur ezaki éveil spirituel, mais moi j'ai compris bateau bazao landa biso ming et puis na yo comprendre bateau ming balanda biso papi ke no moni bateau bele bazao landa biso tam so mona 27 000 25 000 bi la plupart ba païen bazali na bazaba nzambe te. Parce que soki bazali ba nzambe or le pardon libère na koma esikango or le pardon Bible na biso le pardon libère. Mais na yo comprendre que bateau bazali ba païen. Moko kuta benganga yo zo kotela mutona bosta muyibi yo pese ko za muyibi bosta yibi lo banani non bosta moi quelque part je veux dire que bosta quelque part c'est encouragé il a osé que batumsu ba passer musu ba oza ngote il a osé et ça lo net koti na YouTube bandika baba lobi pe masolo fonga minango c'est normal et ça le net président Félix Tshisekedi c'est encouragé il a osé à commune sika wana siko tolo banini toza elokalo ata olobi na to lobi na yo ba age zo pusana osa suni yango ba bi bokechu lelo soka za so na 60 calamita comme na 70 so Félix abeti 10 ans que les autres ozo mo teke hiyo ndem tozo hiyo mo tozo mitia singa na lokolo donc yango na moni papi gen moi eloko esala kingai tout d'abord peine tant to sali be mission
naye komona est-ce qu'on doit vérifier makambo wana wale si nazali ko vérifier nazali ko vérifier ngo misusu pe nazali ko vérifier te misusu pe nazali ko vérifier te kata ba bi bombarder na bombarder mais on a vérifié kaka oya ya bana ya bana mama na Kinshasa kuna mama na Togo Yasmi wana na vérifier yango na vérifier na famille ya papa Q pour na maman so mami akufa ne personnel wana vérifier maman mami akomane libre donc aza libre aza sou na lien na papa Q ta koma libre aza libre wana na vérifier mais misusu na vérifier te monsieur Zelega résout donc ça dit baba ndeka ba yebisi yo si parce que les gens pas coller ou non te ezali coller te ezali ke lo mo kaka cela veut dire au moni feeling émission et moni feeling émission au pesi matière ba moni matière on ba yoki ale feeling ba pe ba ko yelo information misu pe ba information misu pe ba za ya na endenga en ngape comme na ngape passer na côté la bible na vérifier na dit oh combat boss c'est la bible ya bo na bimi non donc cela veut dire quelque part Papi Gen on a fait un travail mais après quand on a eu au monde un travail de déstabilisation quoi. Papi Gen, Papi Gen, ça c'est vrai. D'une notre part, d'une autre manière. Vous avez raison. Parce que na mon travail à construire. Et puis Papi Gen, moi j'ai reçu beaucoup des appels à Bassal Nzambe. Ah bon? Bassal Nzambe, Bapexina Babi. Faut éviter moni boyo les accords à crise batoano benemi ozo fongola ba porto pe ça ba mutu makazi tout ça c'est vrai que manger côté l'église babi côté l'église mais ils ont battu mususo ba bata otanda par exemple na kande on a biso bostra makamusu bato ba osala ya osali ya moté omoni yeza domaine par exemple tokolo ba erreur tam susu fallait créer compte et association créer tant les autres kota bo et kota asali tam sou teke na kanai asali tam sou par ignorance mais les longs denga comprendre c'est quoi erreur wana salamate ozomon mais eza batu musu photo ni atabango bato pena ba koti na par exemple ba magie bazo bimana bana batu ko violer bana ba mineur ba wana photo ni atabango benga bossa pendoki hein benga bossa pendoki oui bossa so azandoki c'est vrai a goza andoki mais siko nana za na preuve akindogine yo pe Papi Gen tam suba loba ba vio sala on po simba ngape tam suba to loba ngape na simba ba mpe bazali ba koloba nde ba koloba mais moi je pense que na zoloba kaya boss mais par exemple kaya ba kerok na fana na ye na yebi masolone wana don kutu so bo moninga na ye na changer sur le sola kerok c'est que boloba ge na beli liboma mais na kaya boss je connais pas boss ma solo na ye za ba dossier ba yela inga lui je le connais pas. Mais na bakane tu ba kerok na loba ba passer mususu là je connais na yebi ba masolo na bangobi donc cela veut dire bref au moni Papi Gen tant to yeko koma na point de on a biso bostra tant na yoki comme prison en tout cas franchement na moni moi je vous dis par ma propre conviction j'ai senti quelque chose non nous devons prier pour notre frère c'est notre frère qui est congolais et yango monaki na yaki pano na salle émission na bi que je suis bostra et na lobi que to prier pour nzamba ça quelque chose nzamba ça quelque chose pourquoi nzamba ça quelque chose Papi Gen na éviter son alo très bien parce que bible le pardon libère et là el bosso kolo atali singa conviction na peu personnel tal singa kenena mokili mobimba esika yo lobaki loba basoki na betsaki bino mabaku babaku bolimbisa nga pe na limbisi bino mama mami pour basi faut respecter maman mais il faut obéir maman parce que ba misuba comme finga ndumba ba tout ça c'est pas propre c'est notre maman pour ezal roi moi sinon be moi c'est so ba ko finga na télévision ndumba na o sepelate maman mami il faut ça peine ba preuve maman mami na papa na biso nande na biso bostra papa bostra faut respect no ebina biso akomona to benga papa na mama na biso na sala ki bino ba be ulimbisa nga pe na limbisi bino ozomona nga na limbisi bango ba limbisi nga mbala mo na senti mutema na nga boum et se libérer na senti boum lo le fongwami na oki pena kola binanga tu vois le pardon libéré parce que moi na nzambe ba yeba ke na romikit moi na nzamba solo musala nzamba solo asenga pardon o ba limbisa ke o ye pa limbisa la bible bina biso limbisa mutu panda 70 fois 7 donc 5 fois 7 77 fois 7 ouais 77 70 fois 7 donc ça veut dire na journée moko so calculer 425 fois na jour pour limbisa est-ce que na assume 427 fois na 27 azate donc ça veut dire moi j'ai compris
boss aza mutu lokola biso aza imparfait ngana imparfait tant qu'on bi le pardon libère nzamba bi bon na linga ki boye Esaïe nzambe atindaki epanani yepe nzambe mtazongisi lokolo lobi ona mokili mobimba ngana sepeli allez siko déclencher to bonde la pona bossa na déclencher to bonde la pona ngamo personnellement na église to côté ma bonde la 12 jours pona biso église na pona nde ona biso bossa na recommanda ki am to bonde le papige lelo nzambe parce que souci nanga ezalaki akota prison te ata balobi bo ba condamné 3 ans sur 6 c'est vrai ba condamné mais pourquoi ebito ba ke Yesu a gagné victoire bato ya bonne semence bazol ba ke victoire pour ani parce qu'à côté prison te souci na biso za prison mbongo kutwana on a parce que déjà mutu a comme na niveau oyo que asali appel de fonds pour somba sale pour ça même ta permettre nyonso 1 million 2 millions côté bon yo kanti lobby au côté soute lobby tam sou nzamba au côté sou 10 millions on ne sait jamais donc cela veut dire pour batu o bazolo ba victoire boss a gagné boss raté Yesu a gagné pour la nini nzamba gagné pour ni parce que ba côté prison te et puis batiki a exercer ministère oui bakati makambo ngo dans le sens que tant basali banquette nyonso yemo pe bossa parce que azoki pe avocat makasi ba ke défendre ba yo comprendre que c'est jurisprudence ba yo comprendre que bossa ateka a drogue te yo kan so bossa ateka drogue banga batike ba yo comprendre que bossa asala maguite ko pa chèque te ba yo comprendre que yé asala ka be balandi vie balandi l'église ba yo comprendre que ezali be mission na salaka ezali ezali quoi ne po biso église de ba benga biso ba association eza ba membre ne ba tchaka mbongo mais ba yo comprendre les règles que bossa commis ezali quoi la munde po munde la jour na ba mo papi ke no bige soneti na ye pa na yo na zuita mususu kage loko na sisika ba na so miko na tcha na po na sepe na kena pas munde so porter na plebe ba benga on vol mais peut-être na la salon pour na voler ta dia eza pas papi ke na na besoin na tambola na mais munde la lo bango vol cela veut dire bossa po na ye munde eza détournement mais en quelque temps ba yeko ta la intention parce que na justice ba ta la intention mutu ba yeko ta la intention ya bossa il n'est pas un voleur intention des akita yiba intention des akita détourner ba yo comprendre que c'était une erreur yango moni nzambe a permettre lo kwanesa na ma po bossa ma solo ezofonga ma calamité ba bossa no mona sur lelo ezaki 2 millions mona calamité ka bo 10 millions parce que solo muta komi na standing moko cela veut dire vous comprenez cela veut dire et comme pété nyonso ko simba et sim nyonso ko sala simbi parce que au komi déjà standing mal tam susu nzamba permettre que lo kwana frappe wana eya parce que nzambe mta frapper boss et papa nzamba frappe même nga nzambe pas frapper nga o sali kamo teti nzamba frapper pour comprendre yemo pas lobi il a compris beaucoup de choses mais ce que nzamba permettre qu'on va frapper tout peut-être tam so linga comme c'est là ba dimension ba 10 millions ya ba nini cela veut dire tangu ngana na moni bongo to bondeli et lelo moi j'ai compris que na se ko ba kutu nini ya nenge leka ki ya nenge leka ba yeko comprendre que ba yeko comprendre bolimisa ba ndeko pona ngana sauter na ke côté msuna zonga pa na zai ba yeko comprendre que intention na ye ezalaki ya mabete mais ezalaki erreur pourquoi parce que soki muto komi déjà na mboka bo bani ko kena ba dimension comme na ba 1 million na compte nous et là elle bosso faut soit comptable et comme le roi la société faut soit comptable yami balé faut soit avocat batona mi balé faut soit nango comptable aux années conseiller na yo financier avocat aux années conseiller no juridique mais boss na ndimité kazaki na batwana ozomon donc erreur kaka yangwana après ta la parle au monde ba juge ba sambisaka ba yebi ba côté lango classe ba yebi ba et puis ba en expérience so ba pesi boss à 3 ans parce que ils ont compris que les messieurs azana innocent azamu yibité pour ceux qui ont copa chèque et ça y copa boss zéro beta ba chèque les gars continent oh drogue yo kasi banga batike il a zanan moi na Chirac nani Sarkozy kuta ba condamné une année avec sursis bon boss azana tout le monde a kutu au monde muto azai président trône à na tribunal mais boss so batiki cela veut dire balandeli ba ko comprendre les jurisprudence ba comprendre intention que azane muyibité azam mosala nzambe bazo benge prêtre azam mosala nzambe azali boye ba yo comprendre que quelque part ezali kaka une erreur yango moni ba condamner bongo et puis juge a une décision que 3 ans ko exécuter
après délibération, l'avocat va défendre Babi, mais non, Bokangi déjà biloko nyonso mbongo 900 000 euros. 900 000, 1 million. Bokangi mbongo. Si vous avez 3 ans exécuté, mais bobo miet. Oh, Moussala yangonde et kota mbongo. Loko la Bokangi problème était bo punir pour Esaïe jurisprudent, mais botika ya continuer Moussala zo sala. Yangona boni balbi bon. Tout le monde qui va prévoir yibita salé l'autre, mais quand rapport à fils qui va venir autour, to zimbon wana l'état kangiango, mais à continuer Moussala nae. Pour moi, bravo, Yesu Masi a gagné un moni, les lots babakou, batunyon sur passer, oh ya solo balinga nzambe, barbeti maboko babike, Yesu ayo qui m'a bon deli nabiso. Moi, pour moi, vraiment, je suis content pour lui, pour Boss, je suis content pour lui, et n'a pas mboli nzambe, ayo qui m'a lo sambo ya babakou, ya yemoko Boss, ya moi si na ya bisonne sur mon kilmo ba congolais, nous m'a papi que nabi que même yo bonde lagi. Si on t'a vendre au monde, montazo les carreaux, non. Ça n'a pas qui est prison. Il y a eu mon salon. Ah, mais pour Nanga, au moni, oh, Yesu Albagi, derrière moi, il y a Satan. Et Moutouana Zajida. Azando, Kaza exprime ma bête. Ce que ce boss a qui est prisonnier organisé. Yémo Moutouana. Aïe, oui, bien, papa. Na vie, sozo lingol sala baninga maola klavan mabe mabe ni ozonge là. Au moni Moutazo, bon, Moukolo Bakanga, moi, na eba tient na prison. Ou bien moi, sinon, bien, yémo à côté prison. À comprendre. Papi Gen, prison. Oui, prison. Ce que nous avons dans la prison. Liberté, là, déjà, papa, ça a 30 minutes pour solo là, moutoua. Bo solo tam, yozo ke non mo la pena, moutoua na zota aduna la misu mo ba bia baninga ba kenga na tikali. Cela veut dire, eza place mo mabe. Il y a mwana ngata na mone comme na point à prison. Franchement, j'ai dit, nous devons faire tout pour sauver. Et Bible biso Yesu tam babine Lazare a koufi. La première des choses babini Bible Jésus plaira. Jean 15 35. Babi Jésus plaira. Donc Yesu est là parce qu'il a une compassion à Lazare. Cela veut dire tant on a yoki que papa ndekona biso bosanga ke prison place pendant na koloba non et lo gal boso to kena étape pardon. Nzamba bi maintenant le pardon libère. Étape mi balé to kende to koti siko na nini na prière. Et na prière nzamba yi lo sambo na biso ndekona biso bosa lelo, il est libre de tout mouvement, surtout Moussala oya sala ya roté. Yebi combien milimo boss tanga o biso tanto te na Facebook to combien milimo bika. Misu tamso za raté na Canada landika prophète Ezekiel mboka bongoli mutem. Donc quelque part il est imparfait mais il fait un travail là moi je préfère mutuloko la bossa que n'a préféré par exemple musicien moko ya mukili. Ou azoya na ba sotis. Voilà prophète tourne sur le souka, mais pour tout ça, on a vu un message nous avons lancé de l'eau, si vous pas ya batu, nous sommes dans la biso, batu ba retenir nini na makambo puis, parce que nous sommes peut-être sous balanda ba yoka yona noté, pour que ça va on par rapport ya engagement yo mukumbo yo kumbaka yo kiloba kumba mojo, autant que ça on doit ba monsieur les non vérifier. Oui ça va tout. Donc cela veut dire na sens que ngazol ba kande on a biso boss. Mon be mission na sali. Oh, on a la zone blacka ya boss. Na le blacka teko. Au moni même ba kera kalowe makamba kuta même ba na te na zone la boss. Na le la po na boss. Cela veut dire pour na bossra, le lona ngina lobake on a prié pour lui, il est libéré a continuer musala na ye mo pe na parti ba tilenga ba bike alobike na moment où a traversé nzamba enseigner biloko ebele. Pour na bateau balandaki, certes, biloko muso ezaki vrai. Mais bilo musupe zaki peut-être tam suska ba mutaye lio mais ça sont vérifiés okoni atiango. Donc cela veut dire ba oyo bandima nzamba bosra bo continuer ondima nzamba bosra ba o bandima nzambe o bakena kosambela na église ya bosra mama olangi ba critiquer ba lobe bele mais ba musu bandima nzamba mama olangi tilelo bakena ba église. Ça veut dire yo okenda rapport que okota bokonza likolo okena na église à bonne semence pas pasteur bosra continuer na yo. Yo ke na église n'importe quelle église continue na yo. Cela veut dire Bible bi ba yo ka biso na ngome ba kuta biso na ngote. Ba ko ko loba pour mabe pour me tam sous eza na ngobongote. Cela veut dire quelque part toi élevé équivoque bino bokena pa ndeko na biso bossa. Bo continue okende nzambe asunga bino. Soki conviction etinda ko kene kuna kene so conviction etinde longa kuno ke pa msu longo ke pa msu mais à partir à lelo toti kande ko na biso à l'aise asala musala. Le reste eza yena nzambe nayi. Donc voilà, message ngana opesa pour na ndeko na biso vraiment ezalaki pour na cas prison nzamba yo ki mabonde na biso pour l'instant totika ye a continuer musala
au kolo atindele. Soki il est dans les bons, gloire au Seigneur. S'il est dans les faux, Nzambe moka yebi. Donc bolanda o ngana lobaite, bolanda o Nzamba azolo banabino. Voilà, donc le pardon libère. Prophète Ezekias Mboukou, l'homme de la repentance totale. Azalaki moko ya bato yo ba banda ko ba maramba bossa o la ribandaka nga bato belé baloba pona kombola ngai na makambo na ebe mutu na makolo te bon na ndepe oyoka kaka moi balobi ya mobo les chiens à boire la caravane passe parce que tant aux ba makambo mutu nga azana na prévité na yebi na ngai lokote yo ebisaka ke non ba mona ki yo kudozo oliaki la bossa mais sikoyo naza je crois que prophète bato bayoki yo bato belé bayoki yo nga ningi sikoyo to ko avancer wana za parce que makamu tout teme na wana po bando ça la passe mutaleka lobi boy mutaleka sans vérification sans ni omoni bon voilà en tout cas bande retour oyo boyokaki prophète Ezekias mamba lobaki en tout cas bochanda si to ba nzambe yemoko alobi ageno on a soigné au loba na muswanda vérifier ngote ezeka ageno matière sur matière et côté pose un peu bon moi internet ya son matière et côté ça dit chose la maîtrise te faut tumba mbala moko parce que monsieur va profiter bon monsieur ce que tu profites na makambo wana te nga profiter na makambo wana te ya moni mamba bossa na ndo lingana zwa na ba source bien pour ça ba source bien ngana tumba bossa mais on a ba source bien te nous ba confirmation bien te voilà donc les lots de la biso bossa ba libérer ici 3 ans 3 ans avec ceci voilà donc il est libre de tout mouvement ça c'est déjà la victoire voilà. Donc en tout cas c'est bon bato balingaka la bonne semence bon de monde à bossa azongi côté donc voilà dimanche azongi déjà côté dimanche voilà donc en tout cas merci na bino de ko la diviso to komi na suka opesa mbote oui na pesi mbote esika ya bana nyonso ya Tolobe la vie, Papi Gen Tolobe la vie. Ndeko na bino prophète Ezekias Mboukou azongi en force et monsieur zongi en force et laisser partir mon peuple. Chaque semaine biso une fois na Papi Gen Tolobe la vie na émission laisser partir mon peuple. Cette fois-ci toyeli bino ba branche à sika. Ma po biso soki toye tolobi, cela veut dire surtout Papi Gen yé azana bureau d'études na so likambo bimia, cela veut dire likambo na to étudier. C'est tika te nzamba pambola bino yanga ndeko nanga Washington grand pays yango losako bonane na bino nyonso nzamba pambola bino tokute na mbalasi. Voilà donc laissez partir mon peuple zakoya to bando salango na prophète Ezekias Mboukou en tout cas botambo malamu po awa yango nduzala obi laissez partir mon peuple bango pe batumbola biso te batambola malamu botambola malamu parce que laissez partir mon peuple zalaka ba tu peux ça biso matière et puis matière on yalaka bien vérifié filtré après to bimisiam ba pasteur boy ba que non laissez passer surtout matière ce que vous pas moi na kasier mo ka yeli bino et bon ça la moto ce que tout ça la moto donc après si bino pena ba préfet na ba boîte de nuit na ba bino bon ça en tout cas botambola bien déjà parce que laissez passer mon peuple zaka ezu yango dans la camarade te yango tatu yo kana bien soka ka dossier ne koti en tout cas yeba que non tambola na bona en tout cas pardon voilà ça va esprit mususu po yo petang olanda ka ba olobela baningo sepela na ndako yo petang olega ko tumba baninga lo sepeli yo petang otumba baninga oyebi ye petang atumba baninga sepela yo pezela voilà merci beaucoup oyebi ye baba ka voilà merci allez bye bye na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Nsumu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama e Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama e Gina Kia kuna Paris
Moïse Mathéus na Paris. Nani alula yote o. Germain Mampouya. Nani alula yote o. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko. Nabondelaki makasi astre ya mama e. Ambro Jenny Dikengele. Elembala Légion de Paris. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi astre ya mama e. Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mozinga de Francfort. Alexis Mouzé Anta. Jean-Marie Soba de Londres. Franck Massaka de Zurich. Chabali Manuel Mac. Gisèle Nyengetan. Karine Yengaboule. Mwana Paris. Chifa Kamba di Malela. Ado Senga di Sengomoka. Edo Zola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe mokonzi o. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Spagnon Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Daziro Tazimambo.